Lisa Vesterhoff, et notez toutefois que cet appel à l'opposition, lancé donc par le chef de l'État, risque fort de ne pas être entendu. Réaction dès hier du porte-parole de l'UDPS, Bruno Tshibala. Si le médiateur de ce dialogue devait être congolais et choisi par M. Kabila, l'UDPS ne participera pas. Même sentiment exprimé du côté du MLC et de l'UNC, les deux autres principaux partis de l'opposition. On est fatigué, totalement fatigué jusqu'à la moelle épinière. Bonjour, on est fatigué. Ce président, il partira. Kabila partira. Breaking news. Kabila partira. Écoutons cette chanson. eloko makasi RDC Congolais kolemba te moto adécouragé te komba ebandi tobima sikoyo na bacombattant tokoma barésistant solution ekomonana kende na dictionnaire notala combattre eza nini résister elasini tolemba te nayebi biso congolais lelo kolemba te malgré basango nyonso tozoyoka kouta mboka ezali esengo te me tolemba te awa nazo korendre hommage na basoda na bacongolais bamartire nyonso bakufi na se ya minyoko ya baomu Congolais, problème yo za nango eza richesse na yo etrouble monde entier bayini biso likolo ya barichesse na biso moko me biso baproblème ntango ya kopapa ya kosafa ya kokata mongona ndenge ale moloto alobaki ekomi ntango ya résistance ntango ya kokata kopapa kokata kotelema eza ntango ya kolela te totika kolela merci na bakombata nyonso bazolanda biso merci na bino nyonso bobengaki message na biso ya lelo nazo s'adresser nango beaucoup plus na barésistant na babundeli bato oyo balata sokoto baforce armée na biso parce que oyo ezali alerte nazosala nakobanda nanu na koyebisa Mario alias Kikwata mbano afundaki yo azo reprocher yo bamonaki yo na réunion na ambassade ya Congo na Londres na groupe ya bato ya kwiti oyo balekaka na Ebola TV afundi yo peke na âge ya 14 ans mwana no moko na église ya âge ya 14 ans obandaki koviole yele akoki 16 ans obotisa ye kosundola mwana bafundi yo lisusu ke mwasi oyo obala osundola pe ye na Kinshasa pe bato ya Sheffield balobi mokolo oyaka bapesa yo mbongo oyaka na mwasi azaka na Suisse po baide yo famille na weya apart wana bafundi yo lisusu ke outi kokunda mwana morne vite mpona kokende osala conférence ya fiasco oyo Ernest félicitation ya Parico otroublaki bango po oyebisaki bango bavérité mais yo ozoleka ozoloba ozorépondre ka problème moko ya ambassade mais bato bazalaki na ambassade balobi yo ozalaki yo ozolozalaki te ebongo badossier oyo misusu etikali répondre biso pourquoi bokundi mwana vite répondre biso pourquoi
oviolaka mwana 14 ans na 16 ans obotisa osundola mwana mpe yebisa bato nyonso mwasi na yo akoyaka mokolo nini. Merci tozozela réponse na yo mpe tala omonaki bato ebele vraimen bazotala yo te kaka ntango otangi kombo proverbe nde bato balandi yo, donc oza na publicité. Alors lelo oyo nazokende kosala alerte parce que bainformation naza nango awa oyo eza na bato oyo baza na kati kuna totravaka na bango bapesi ngai esengeli naloba parce que balobi so nalobi yango te vie ya bato eza en danger. Alors message naza nango lelo, Kabila les Rwandais, les génocidaires rwandais oyo abotoli mboka na biso na défi, oyo akangi population na biso ba congolais na otage, alobi soki bolongoli président akomassacrer ba congolais. Alors à comprendre que ils en a 4 officiers congolais ba o baza ba pirier ba edaye na ba aventure nyonso a décidé d'ici fin mois asila na bango aboma bango po ayebi ke ba officier wana ba edaye na babuso ba nyonso ba yebi ba vérité na ye pe bazali mieux formé koleka ye soki insurrection salami na Congo bango ba ko so pouvoir yango wana basalaki messe noire na bango a décidé asilana na Jean-François Olenga, asilana na général Yav oyo azali ami personnel ya petit à confiance à Moussé Kabila ou Akufa, pe azali ami personnel ya Yav ya Olenga, pe alobi asilana na Kanyama, asilana na Didier Etumba. Oyo nazo sabino ils avaient information ya solo oyo nazo na source sûre oyo ezali plan ya Kabila alingi asilana na ba officier oyo 4 po ba congolais oyo ba aider na buso ba nyonso mais ba congolais oyo bazali bien formés mieux gradés baza pe na ba relation Olenga c'était un allemand, un congolais allemand oyo azali chef ya maison civile pe azali chef stratégique ya militaire nyonso Yav nde soko zo bate ba oni asasalela yo na Kabila basala déjà rapport que yo nde muto zwaka minduki okenda kotikela ba Rwandais po ba attaquer ba Congolais. C'est-à-dire Kabila déjà atia kombo na yo po akende na yo bo kende na ensemble. Donc Yav oya na Moussé Kabila au trahisa général Jean-François Olenga boboma Moussé Kabila na yo na kati na yebi makambo ndeni yo oza complice ya bato baboma Moussé Kabila bosala ngona Kabila o les jeunes siko amoni ke au servir ye trop amoni ke otosaka makambo à la lettre amoni siko pe ko komi danger parce que oza na ba relation ebele soki tozwi Olenga tozwi Yav tozwi kisa Kanyama tozwi na kisa na nani Didier Etumba bino nde bakonzi armé bino nde bato bayokelaka bino nde ba vrai congolais mpe boyebi histoire wana. Alors ndenge asilanaki na bamamadou ndenge asilani na babuza mabe azwi décision asilana na bino soki bino bo tiki ye moto akoboma bino soki bino boza mayele nga na oyebisa bino te eloko nini bokosala mais nazoyebisa bino ke soki bino borate ya orate bino te. Nazozongela ngo oyo ezalaki topiki to titre na biso ya basango ya lelo tolobi boye na mboka nyonso tu soki occupation esalami baparti politike nyonso tu ekataka etikaka kokoma parti politique bakomaka bacombattant te bakomaka barésistant. Combattant ta moko alibera mboka te moto aliberaka mboka eza résistant résistant libéraka mboka na kobunda na kosaboter na kotia kotia moto par-ci par-là po mboka ezala libéré. Yav aza moto oyo amemelaka arme akenda kopesa ba rebelle ya force démocratique pour la libération du Rwanda en 2007. P. Johnson oyo directeur du groupe d'études sur le Congo na université à New York alobi ke Yav aza petit à confiance ya Olenga alobi homme de main ya Ipo il a trahi Kabila le père et lui comme Olenga aurait participé à l'assassinat de Moussé Kabila. Alors bango pe bazali batu oyo fu bakufa parce que bayebi secret wana
Alors eloko nini tozoloba bino boza bamapinga na biso message oyo na kolinga moto akoyoka yango azala combattant azala soda ou ozalaki ex-phase ozalaki combattant commando ozalaka garde civile obima Congo partout ozali message eza mpona yo yango moi nalati teni oyo naza na respect boza basoda na biso bozwa formation me na ngonga oyo sengeli boyeba force publique ezalaka fondé na 1888 par le roi Léopold II pour protéger les Congolais. Mais à l'époque, ils allaient pour protéger les Congolais, ils allaient pour vendre bokonzi parce que et sengeli boyeba na conférence à Berlin en 1885 bamindele bazwaka Congo bakabi yango et pas Léopold II lokola ferme na bango bakenuliaka koyibaka ba bien tout. Na 1908 an d'après ça esali que Léopold II a cédé Congo propriété privée na état belge comme état indépendance du Congo. En 1960, général Janssen a commis après indépendance égale avant indépendance. Ce qui parole y a Janssen, oya komaki kakake après indépendance égale avant indépendance et puis ça trouble mutinerie et cotine armée, ba policiers, ba soldats, ba tombo qui ba kangi ba belge à combien plus forte raison lelo oyo Kabila a trahi Congo azokotisa ba étranger kopesa bango ba grade kobotola ba congolais binduki kosilisa ba ex-phase kosilisa ba euphoiste kosilisa ba terror banani ba commando na biso nyonso tu bino oyo bozali censé bino oyo bozana esprit ya ba soda ya 1960 oyo baboyaki balobaki non na Janssen lelo oyo bofandi nie. Alors soda bakomi ko massacrer bino Kabila sali na armée ya aza na armée ya Air Force na armée ya Air Force toza kaka na 88 avions pe nyonso epumbwaka te kaka 28 nde epumbwaka 28 nde eza na bon état. Alors tozali na tozali na 5 Mirage MDM tozali na 5 Jeep Mirage M5 MiG tozali na 21 PFM Fichet F eza marque ya Yougoslave tozali na D Antonov 26 CURL tozali na 3 Antonov AN12 P BP Cube tozali na 4 avions Douglas C 47 Dakota Skytrain tozali na 10 REMS Cessna FTB 337J tozali na Skymaster tozali na 9 Air Machine oyo ezali MB 328 GB tozali na 10 Sukhoi tozali na 10 Sukhoi eza baavion je crois ya barusse oyo ezali SU-25 UB Frog Food euta na Georgia badelivre yango na 2000 donc ezali baavion badelivre yango na l'an 2000 donc lelo eza na combien bocalcule l'an 2000 na lelo donc eza na plus de 15 ans toza na soko moko G1 Jastreb eza Yougoslavie ya 1997 opéré oyo ezo opéré par ba mercenaires toza na 5 Air Machine MB 326K Impala toza na 4 Hercule C 130 E toza na 57 hélicoptères oyo je crois 34 evolaka 26 toza na 26 aéroports avec pavement na Congo Mobimba toza kaka na 26 aéroports avec pavement et toza na 170 aéroports sans goudron oyo eza sans pavement na Congo. Armée réputée armée na biso eza réputée mpona kosala badéfilé na baparade mais armée wana ebunda jamais. À chaque fois armée wana ekendaka bitumba ekoka kobunda te kaka tokenda kokota na Kigali torécupéra Kigali mpona koinstalle Abiyarimana lokola président. Alors Kanambe terroriste azwi peuple congolais na otage azosala système ya kokontrolaka batext message ya bapopulation ou kobloke baportable oyo kobloke internet
aza or ba politicien na biso batimba te pourquoi bakoki kosomba basime ya braza te mpe basomba basime mosusu mpo tata babloke bango bakoka kose communiquer alors yango aboma yango azolinga aboma Jean-François Olenga Yave Kanyama na Etumba mpo baza batraître congolais oyo batosaka ya la lettre yango ezosenga komba ekota na résistance etika kofinga bato kocritiquer eza malamu kodénoncer eza malamu mais objectif na biso ezali kofinga bato te objectif na biso ezali kotia terrorisme te objectif na biso ezali kotia tribalisme te oyo omoni ngwanda na Tshisekedi basali makambo nyonso to mpo mbongo bafuta bango mpo batia tribalisme bangala na bamongo babunda baluba na bamongo babunda batia trouble mpo avancer combattre fo totelemela système oyo ya kopekisa bato ya idps na bato ya pareko baswana to tribalisme ekota parce que objectif na biso ezali arrêtons Kabila et tout son système. Je crois que eloko nalingaki koloba lelo o ezali alerte yango wana donc naza kozongela ngo koyebisa bino ke na ngonga oyo messe noire esalamaki Kabila se sentir ke azokende a sentir ke Tshisekedi malgré alobi bato balingi te peuple esiliki mpe ayebi ete na 2016 aza susu na temps ya kotriche te puisque congolais aboyi na motema moko ke Kabila akokende na baélection te mpe kosala glissement te to kokontinue kozala président Congo te alors yango omoni akomi na système azosala wana alors biso oyo toza na kati opposition tolobi totika kofingana totika kokritike tosi tolobi baémotion na biso esili je crois que Boketu premier cool down kita na se toza na ntina kofinga ni ngwanda ni Tshisekedi mais toza na posa toyebisa bango ke eloko bakoki kosala ezali toluka ndenge nini tokokanga Kabila na système le mobimba souci ya biso bakongolais ya biso ezali tobima na résistance tokoma tobima na komba tokoma barésistant nakoexplike bino ndenge tosala alors awa na banote na nga na zwi bazoyebisa biso ke Kabila asali nyonso azongisi malumalu na seni mpo malumalu atushe ayokelaka Kabila na doa akopiaka asalaka nyonso exécution ya makambo nyonso Kabila ayebisaka ye alors ndenge aresisaka kotrompe population ndenge ayibaka baélection na 2006 yango bazongisi esu mpo asala ndenge wana alors eloko nini tokoki kosala eloko biso tokoki kosala ezali eloko kaka moko koluka même pas kolobela sous élection koluka même pas kokende sous élection na ba concertation na ye to dialogue mais toluka ndenge nini tokokanga Kanambe ndenge nini tokokanga système na ye awa bato batuninga babi proverbe tunela biso na ngwanda na pariko pourquoi organisaka ba piquete devant l'ambassade même na poto organisaka eloko moko te ba dossier criminel net ya chef de renseignement ya Rwanda bakangi nakopesa information ke nauti kosolola na mutu moko azali bongo mieux placé na kati ya pariko kote kuna basali musala kitoko bakotisi ba preuve nyonso oyo garçon oyo ya renseignement bakangi na Londres na Kanambe na James ndenge baboma bato na Congo kote wana nga na lobaka vérité so na témoignage naza na ba information na kopesa ke ngwanda kote kuna akotisi toza na garçon moko awa na Londres comme on a ye Ernest aza très fort félicitations Ernest oyo akendeki na conférence kopanza bango koyebisa bango ba vérité conférence oyo ya bandoki oyo esalaki fiasco conférence ya bato bakendaka kozwa mbongo na ambassade groupe ya bato ya PPRD alors Ernest a travaillé très bien Ernest azosala mosala très bien nakoki koya kodévoiler mosala oyo bazosala te félicitations côté kuna ngwanda a confirmé biso te makambo nyonso tu eleka na ntango mobutu ezalaki nango baventure wana toyebi yango mais sikoyo toza lisusu na ntina masolo wana te tozali na maposa toyeba ndenge nini force publique force armée congolaise oyo ebunda oyo esova babelge oyo ebunda na bamboka nyonso lokola ndenge tokendaka
ndenge tokendaka kobunda na deuxième guerre mondiale na première guerre mondiale ndenge tolibera bamboka nakoyebisa bino ke soki okei yo nake na Gambela nake na Sosa nake na Sayo ezali baveni ya bakombo ya baville oyo force publique eganyaka na guerre mondiale eyedaka babelge na baeuropéen na côté Afrique. Sayo Gambela balabala la nyonso tu ezali baelonga baeloge baville oyo ba force publique ba récupéraka na mboka na biso. Tokomi na ngonga oyo biso ba congolais tosala ndenge Martin Luther King alobaki nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Alléluia. 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 Et c'est bien nous vivre ensemble na kozonga na ngona suka. Alors, Kabila décide de tuer le général Olenga, stratège ya armée, général Yav, le tigre de Katanga, commandant des requins, Oyo Oni, na rapport naye, akoma ke yende akotsaka ba arme, kolongwa do yenda za homme de maître Kabila, Kabila pesa ke minduki, po akeno pesa na ba Rwandais. Do ba Rwandais, Oyo bakotaka na Congo, minduki ba obomela biso, eza minduki Kabila somango na Ukraine. Namonaki mutu moko atuninga guerre eza na Ukraine ndenge nini yozo baba mais bato eza ebele pouvoir na poto vous avez informé tene Ukraine ba na guerre mais business zo continuer surtout tant guerre ya linde tant bateka minduki ça dit tant Ukraine azo sala guerre azoteka minduki na ye azoteka ba char azoteka ba avion donc Kabila kendeki asomba yango eyaki ke ka alingi ka boma Kanyama alingi ka boma Didier Tumba avant faire moi oyo message oyo spécialement pour na ba mapinga na ba résistant ba combattant te pour ba combattant na comprendre que mutu so aza combattant komine osala ba vidéo pour afingaka akomosala ba vidéo même azo maîtriser likambo te akomoloba mais botala ba vidéo nga na salaka na yaka kopesa bino expertise oyo kotinda bino ke liboso net na sikoyo toza suna tina kofinga mutu te toza na tina objectif kanga kanambe na batu na yenyoso ba terroriste o bazo diriger mboka. Alors, pour les combattants, ils sont fanatiques à IDPS, les fanatiques à Pareco, les fanatiques à Palou, les fanatiques à MLC, les tribalistes, les régionalistes, Toko, ceux qui osent nayo, Moutouanate, Kolwandangate, Zappé, Longwa, Kotala Makambonga Azotalate. Alors, Nazolinga, bateau Bahamaïl, bateau Bahana Soucia Mboka, Nebalanda Likamboyo. Pour étudier kabango bayeba ndenge ni tozwa décision ya ko libérer mboka toroyi ko telema kaka te ndenge bamisu basali 10 ans o telema kaka loba makambo moko diske wana tolembi yango sikoyo tolingi to telema tozwa mokano to amibali to kobengana mutu wana ndenge ni to kosila na système wana ndenge ni parce que ye na kana ye azobomaka biso na kana ye azobomaka biso ba do biso futo sala coup de bango oyo natangi kombo Olenga Yav Kanyama bino na Didier Tumba boye bango ke Kabila za na liste na bino azosila na bino kala mingi te soki bino boya mayele boyebelo bosala soki boya mayele te bozela liwa na bino tokokunda bino parce que boza ba traître pe mukolo tozwa libération tokosambisaka bino na musala o bino bosali ya kotrahi Congo. Ce que na été akoraté binoté. Force publique est basée na ba soldats ya Équateur. Tant balinga bazwa ba soldats Équateur de ba makasi. Félicitations na ba Équateur. Tozomona ba mbunza bangwaka bangwandi bekonda nde ba soldats bangwandi ba ekolo wana nyonso tu ba mongo bato wana nyonso tu na tangi komo na bino ba ekonda bangwandi bunza batwana balibinza wana nde basoda mpiko banda na force publique basoda force publique basova Belgique pe Europe na guerre mondiale Sayo Gambela Asosa eza bakombo ya baville basoda congolais babotolaka na tango ya deuxième guerre mondiale na Afrique na Angola Savimbi a utilisaka bango basalaka terreur basoda oyo ya phase okokai ko gagner bitumba te sans pourtant o bundana batsoda phase ise na bre a utilisaki bango na Tchad balongaki
général Mayele na 33e brigade oyo tobengi ya seta oyo ya bana seta bakota ntina Kigali mpo bakende kobenga na roi ya Batutsi mpo bainstalle Abiyarimana. Boyebi histoire wana congolais akoma ndenge akoma Hussein Abré mpe autiliza bazairois mpo akoma président. Nani azalaka kobanga armée zairoise te? Toza na bacolonel lokola colonel Mbo bampika bailunga batika sango na kobunda likolo na mpepo. Général Mayele Tigre azalaka commandant ya 331e brigade ya seta oyo ekota ntina Kigali kokanga nani masolo mpo na Abiyarimana. Président nyonso tu ya Afrique aitilizaka force publique to phase. Mais force publique to phase ekobeba tango Mobutu aye kokomisa tribalisme azwi bangwandi na bangwandi asali milice na ye oyo babengaki nini garde présidentielle oyo babengaka wana yango ekomaki ke aneutralize basoldat ya Congo kaka nde Kabila azosala basoldat oyo ya makasi apesi bango minduki te me baoyo aye apesi bango minduki basoldat bakomi bacommerçant bagénéraux bakomi kobala bagénéraux bakomi kosala commerce nde place armée ebandi koya kokufa yango wana mpe kengo wadondo na politique na ele ayaki koinfiltre Congo bango na bandeko ne barwandais baye koinfiltre Congo nde babomi armée na biso. Alors basoda ya mpiko mais pourquoi armée oyo ekenda sango esambwe boye epanzani na barwandais oyo bazwa formation lokola bango te? Pourquoi armée na biso oyo epanza na sango oyo esala masolo grave oyo ebunda bitumba oyo elonga bitumba ndenge na ndenge lelo oyo balikili ya barwandais baye kosaka na biso? Parce que bato baboyi kosalela nzambe solo bato basimbi bisimbasimba amour ya pays eza te posa ya mbongo ekoti. Nelson Mandela akomprena ke lutte pacifique eliberaka mboka te mpo baoccupant nde badeterminaka je ya bitumba. Nayebisa bino lelo mpo na kolibere mboka baoccupant nde badeterminaka je nini bobunda. Soki baoccupant baza violent yo lobi o nga naza IDPS biso toza non violent oza kosala non assistance à personne en danger, c'est-à-dire au trahi déjà bandakala parce que toza na modèle à suivre ezali ANC ya Nelson Mandela bamonaka ke basali lutte non armée esimbaki te l'air basalaki lutte armée lelo oyo malgré Mandela azaki corrompu akose reposaka jamais na paix mais Mandela azongisa Afrique du Sud na maboko ya ba sud-africain lelo oyo mondele azaka su mukozi vraiment te mais mutu mutu azo kokamba bien que Soweto ezaka kaka bandako manzanza bien que ba noir bazo continuer ko souffrir mais apartheid de là. Alors mutu nyonso tu azoloba ke alinga bunda alinga libérer Komba alinga libérer Congo il faut asala je ya ba occupant soki ba occupant basimbi bombe yo opprimé il faut pe ozongisela bango yango soki omoni mutu alobi azosala lutte ya kolibere mboka sans violence en face ya baterroriste neti Kabila na groupe na ye IDPS na Pareko basala oyo elakisi ke baza batetre bateka mboka pe baza elongo na bino te. Nelson Mandela asalaki lutte armée pe abotola mboka. Angola ndenge moko soki to attaquer Kin to attaquer Lubumbashi Kisangani Mbujimayi Kananga Matadi Kikwit ba Rwandais bakokima soki Kabila yoki ke place oyo zoe avandaka na mwanda bato bakotaki basilani na ye amoni bakilani ndeko na okima soki bayoki ke bakangaki Jeannette kuna bapeti ye bajipo na ye batiango libanda ye mutu bazikisi ye je crois que bakopakata mbango esprit ya mulele efutaki mulele akomprenaki ke système oyo tokokenda ngo dialogue te tokoko discuter te azwaka minduki abotolaka mboka pe bato bayokaka soki Mobutu abomaka ba Belge te soki Mobutu abomaka mindele te mais mulele azwaka mboka po ase revoltaki. Alors Ngwene
na molele nde batindaki Jean-François Olenga akende kozwa formation na Tchèque République na Allemagne pour défendre le pays. L'ironie du sort, François Olenga oyo lelo aza stratège armée, c'est-à-dire ayebi a azete ndenge Kabila azoboma mboka, ndenge Kabila azoboma ba Congolais, aza bien informé, mais azotika titala siko bakaneli ye baboma ye. Alors biso tokosalaka ba foko démocratie te. Bomoni yango bien que Kabila lobi ke yende muto na démocratie na mboka elaksi nini banda kala basalaka faux démocratie kokosa bato ke élection salamaki ye moko alekaki na teba lobi ke a reconnaître ba irrégularité alaki mais azoloba ke yende amemi démocratie na mboka congolais tokoma lisanga toyeba ndenge nini tokobunda po tobengana groupe ya baterroriste oyo baza likolo ya mboka tokende na baélection na bango te, tokende na dialogue na bango te, tokende na biloko na bango wana te. Tala lelo oyo na mboka na biso Congo tokomi na ba fausse commune, ba Congolais babomi bango batietie bango na mabulu, ba Congolais babomi ba violé na ba prison batondi, ba politiciens violés, ba politiciens corrompus parce que mboka na biso tozali na ba soda oyo bazolinga ko kufa pona ekolo te. Bolobaki makila na biso pona ekolo, bolobaki tokowa pona ekolo, mais lelo okomi kolia frite, lelo za na poto obosani serment d'hypocrite oyo kata likolo ya mboka. Bible ezolobake Moïse azalaki mwana muke, tango akomi mukolo ayoki posa kokende ko rendre visite na bandeko na ye. Elera amoni bandeko ne bazobeta bango na bato ya Pharaon, Moïse oyo alingaki azala roi to Pharaon atiki bokonzi ake ko défendre population na ye. Likolo ya 2,500,000 pamba Kanambe azoboma batu, azosomba ba IDPS tout et tout. Est-ce que boyebi ke na Congo pona kokunda mutu sans cercueil, sans quoi kokunde kaka pamba ezocoûter déjà 2,500. C'est-à-dire lelo oyo biso tout okomi na prier to samela ndeko akufa te. Po soki ndeko akufi sans kokote masanga, sans kokonte cercueil, libulu apamba kisa André Kimbuta azotekela ngo na 2,500. Or biso na poto asoko kufi l'État kopeso libulu fele, l'État kopeso cercueil, l'État kokunda yo. Mais bango na Kinshasa soki okufi l'État zokunda te, l'État zofutu sumbongo 2,500. Sans cercueil, compter ce ko panza matanga ndenge nini, okopanza batu ndenge nini. Tosila na ba Rwandais oyo bazo découper mboka ko diviser opposition pour mieux régner. Ba Rwandais nde bazo diviser mboka, ba Rwandais nde ba diviser opposition pour mieux ne régner. Boyebi bien que batu ba entouré Kanambe bazali banani, bazali ba mobutiste. Ba mobutiste bayebisi bango ndenge Mobutu azali ko sala, azali ko panza opposition pour régner. C'est ce que Kanambe bazo sala. Tala lelo na kati ya internet na wapi guerre komi IDPS na Apareko. Ça profite à qui? Apareko azande ko na yo, IDPS azande ko na yo. Bo sali berer e komi ngonga to vanda to bossa na makambo nyonso tu to lukande to ko libérer mboka. Parce que ça fait 10 ans Apareko ya na makambo yo, IDPS pa ya na ba discours oyo, to ken élection te, to kei, so to kei, to robima. Mais on foutate. Alors tout ça ce qu'on a des problèmes, tout ça le problème il y a opposition sur place na Kinshasa na mapinga na biso, ba vrai congolais. Tala lelo ba kaneli ba congolais oyo, ba général oyo ba participer na Kabila na koboma ba congolais, na koboma Mose Kabila, o ba participer na koteka mboka. Donc baza ba traître ndenge maréchal Pétain alaka. Mais boza lelo ko moko ko sala. Kabila sa tiebino na liste pour alia bino. Bino so bo raté, ya raté bino. Ba Congolais, ba soda, ya mpiko place tout bozali, boyebake, espoir à Congo, etikali pa na bino, na bandeko na biso ba baza opposition, o eza na Kinshasa. Ti siko ezo kamsanga, déclaration mo esalamité, balobi eloko moko te, est-ce que basi bazwa ki pe mbongo, po ba yesi biso ke Kabila pesa ba mbongo. Alors, breaking news, na biso aussi, ça a qui coupé sa conseil. Yo,
oza muta liboso osali video okoselinga makambo oza muta liboso ofinginga oza pe muta liboso kofunda na la police Mario Kikwata lero osilisi ole ovanda note ozwi bafoto nanga ozwi bainformation ya lokuta badate de naissance ya lokuta baassurance namba ya lokuta opanzi na public ke bakanginga na bapolice otie bamontage tout wana babenga yango reputation damage damage reputation ko damage reputation ya mutu alors okodile na police mpona ndenge ozo damage reputation ya mutu ndenge ozokosela mutu makambo na internet na bafacebook kotinda mpe partout kopesa masolo ya lokuta ntango yo ozobeta masolo ya lokuta bato ebele bayebi eza lokuta bato bayebi nga bien Didier Forme naza lion azalaka shakal te shakal nde aliaka nyama oyo moto aboma shakal azalaka lion soki ale atiki shakal ake kozwa me lion aliaka biloko oyo ye moko aboma banda na vi na nga ti lelo mwasi nazali na ndako aza mwasi nazwa epa mutu te bato ebele bazokoma bikoma mpo boyebi te bokende na armée de l'éternel bakoyebisa bino ke mwasi na nga azali niesi ya général Soni akola epa général Soni baya bandeko kote mama donc soki boyebi lisolo te bobetaka lisolo te ngai jamais nakozwa mwasi ya général Soni oyo aza père spirituel na nga na bala ye nga na grand prêtre Didier Forme nakozwa jamais mwasi azalaka na ndako ya mutu natia na ndako na nga bato bayebi masolo na nga kota bankento kota baminkara me avant nakoma pasteur bayebi soko oyebi lisolo te kobetaka lisolo te me yo Kikwata ozodile na la police mpo na réputation ndenge ozodemage yango yeba na mboka oyo toza na mboka régi par la loi soko okofunda motu eke motu wana aza na raison si se balukaka nef ete yo kolomboka telemela mboka na yo